Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passons orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa bofela, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili. Tuwasaidie kanisa bofela, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Bobo sanakate, kanisa bofela, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei bebilamba kolata. Bobo sanakate, kanisa bofela, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Bobo sanakate, kanisa bofela, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Na bofelina bazangi bile ya kolia, bebilamba ya kolata. Mawape bolingo esi na mitema ya mbato, Nzambe na ngai yoka. Kolela ya borfelin yeye, Nzambe na ngai yoka. Kolela bana bakofela baboti ye. Bobo sanakate, kanisa borfelin, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Fondation Rabbi Mavina. Bobo sanakate, kanisa borfelin, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Bobo sanakate, kanisa borfelin, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Fondation Rabbi Mavina. Bobo sanakate, kanisa borfelin, bana bakonyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena nzoto. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabbi Mavina, amour et compassion. Naoki malam tenat. Vous pouvez t'en bon avis. Biso fondation Rabbi Mavina. Toyaka awa yamba liboso tete hein. Lelo ba munno bolembi fete ya lobi toni. Bonne année. Toyaki to hotel bino to melu mukebo isa awa. Et sunga biso n'est-ce pas? Et son abisso, mon cœur, il a. Nathalie, Ngal nasi no sura mo no bone simu bo no mo no e ki pete coupe ba papier vrai comme la bakisi ah so na beli bana bana je te você pelite você pelite você pelite la nzambe maboko
amen. Comment te? Toyaka baninga belé awa pour na bino. Tobosa na bino te chaque année toyaka parfois 4 fois awa, n'est-ce pas? Les qui n'élèvent nos bilamba, vous l'avez déjà. Faut vous sapaka. Les bébés qui n'élèvent nos bilamba, on peut le donner. Oh nini. Vous savez la nini. Vous sur la bilamba, vous sur le lombe basani. La savez ma bé. Oh nini. Dosa nini. Dokomela. Kitoko te. Oh nini. Dosa nini. Tomela. Tokanga soso. Ah. Bon oh nini. Tokanga na nini. Nasai mabeto malamu. Oh nini. Sika to sukali. Dosa nini. Na tito na potopoto. Bino walinga tito walinga potopoto. Gocha na ti. Bilo na ina wekoki. Oh nini. Gosa nini. Potopoto semul bomelade. Karto ya loso. Nini. Elino saga loso, saga soso, saga huile, saga sucre, saga jus, saga tout. Pendant un moment, la fête, d'habitude, les gardés, biso to nete la kaka ozwa bonne année to ye papa yane ba sa bon n'est-ce pas oui biso to ba nanda bon modèle faut pas se taper lobi bo sapaki non senti jage lobi ze suka ah nangana ya contre tant comme besoin ki ngai nangana ya to bina bobina ki bobina nze monani to yaki eba ya potera kotala mais to sai mabe biso toza fondation oya koloba yaka awa oloba faut se mettre ba crime ye kuna okosola ah OK nanya koloba yaka yaya ka ye mogo moi ça oloba te. Allez, regarde la caméra, t'as la cabou. T'es Manogawan, t'es Manogatawan. Comment on est? Je m'appelle Honoré Kitenga. Honoré Kitenga, tu étudies où? Au groupe scolaire. En quelle classe? En 2e. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ces gestes? On est venu vous rendre visite aujourd'hui. Je dis d'abord merci au Seigneur Jésus pour ces visites ici. Je dis aussi merci à la Fondation Rabbi Mavinga pour la nourriture qu'ils ont amenée pour nous. Que Dieu les bénisse. Betele maboko. Nani susa goloba. Togoloba oh togoloba te. Togoloba oh togoloba te. Comment t'appelles? Valence. Valence. Tu étudies où? EPD. Tu dis quoi par rapport à ces gestes? Je dis merci parce que nous a soutenus. Que Dieu vous bénisse. Betele maboko. Siko nanya goloba lingala. Masa moto soya ne lingala zaka ah zaka yo. Ezeki nani? Wapi? Yaka. Amour yaka. Amour alembi balia nante. Bobo lié mpoani. Amour vient yaka. Ya to beta ne lingala. Regarde seulement la caméra. Comment on nani? Amour nani? Kitenga. Nani? Kitenga. Amour Kitenga olo baba oyo ko kutute. Boyoka Allo amaka. Amour bini ndete yo tabno lelo. Merci. Obika merci. Nini sus? Merci de botike le biso biloko jamba pambola bino na komoneso amen. Merci beaucoup to beteli amour maboko. Voilà, on dit merci à tous nos partenaires. Merci à Mokefa Nayo. Merci à Bandego Nyonso ba soutenir la Fondation Rabbi Mavinga. Merci à vous pour les gestes que vous salez souvent. Je crois que vous avez un singo. Tout ça, la vente au Kende. Oui.
Nanya, pardon? Ah, maman lobité, maman yaka. Maman père lobatin. Allo bateau, allo baté. Allo. Maman yaka loba mwandambu. Et sunga. Comme tu nous tata ah na kopusa nanga temano ah. Hôtel nous caméra. Mbote maman. La petite tante de tes amis na papa na biso. Comment les assurer? Papa Arma. Lelo azate. Lelo a été. OK. Yebisa sona nous et salut on deni visite. Na sepeli makasi na pesi fondation. Merci mingi na bato nyonso bazo soutenir bango na pesi bango merci mingi vraiment pour bazo tika bana ote. Merci mingi vraiment. Nzamba continuer nzamba pambola bango lisusu. Pour bato baza mingi te bazo sala boye mais bango bazo tika bana ote. Na pesi bango merci. Toi na lemba za na lemba na veni kama numéro 20 mais awa pe tozo bima ba place où bateki yango donc bateki mama ebisanga tant bazaka koteka luki po somba mbongo tozi place na Kazadi numéro 19 na lemba na Kazadi na re abeti mais tozo tonga toza na na sengi na fondation ceux qui moyen kozala balukela biso ba o bazolanda ceux qui moyen kozala ozata na sac ya ciment ou bien tol okoko songa bana oyo po awa place oyo babimisi biso photo bima ka jour to ya mona place yango comme ça bato amta malamu bato bonne foi ata sac no moko ya ciment ata brique et sunga bana oyo bazwa esika baki kofanda ngana sepelation na ya botu nanga nini botu nanga nini sena ya wa bino mombo antona nzembu to yembi après to sambeli nani akwantone nzembu lelo wapi ya Rit vient ça Rit vient zano ka wana chanzembu to yembi biso nyonso to sambeli. Je vais marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré des clous. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crache sur ta figure, tu as méprisé des clous. Comme tu m'as aimé plus que tout. Oh, kilo, marche dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, kilo, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, kilo, je marche dans son amour. Tobondeli, totiki bandeko nyonso oba contribuaka na fondation pour que toko usaba geste bo yamboko nzambe bipa nyonso bazali nzamba pambola bakauka te nzamba pambola misana na bango tobondeli. Tobondeli nzamba kota likambo na bango o aza malade aza problème musala nzambe nde oyo aza solution ba problème nyonso ye akwa kozala mubateli na bango pe akota likambo na bango tobondeli.
C'est un nzambe apesa biso na orphelinat o makasi mayeli o nyonso azobela nzambe apesa lobiko po yende Jehova Rafa ye mobikisi malamu tobondeli. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te confions ces beaux moments. Yahweh nzambe te kotika orphelinat ou ancien loboko na yo. Totiki bakambi pe bana na responsable orphelinat ou maboko na yo. Pesa ba makoki, pesa ba mayele ezala na bango. Babeli babika na kombo na Yesu Christ na Nazareth. Na tiki bomba partenaire na biso nyonso. Ndeko nyonso a contribuer ne fisque na 1 euro na ye. Be bazami kilia poto to pe awa yo batela bango pe oza pourvoyeur na bango. Pambola misana bango kenda liboso. Ba bazana ba problème yo pesa solution. Babeli babika na kombo na Yesu Christ na Nazareth. Na tiki bongo année 2022 au mobima maboko na yo. Ezala ne ya réussite ya succès ya santé ya kimia pona biso nyonso na bondeli na kombo na Yesu Kristo obi amen. Betela nzambe maboko. Merci beaucoup. Toyaki to umela te na ba na sepelation na ya to yembaka. To yemba so danze mo avant to kende. Zoom na ya kan to yemba na bino. Jésus tu es mon sauveur. Boye biango. Nanya yembisa. Jésus, tu es mon sauveur, Inde. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Difficile, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui du jour est grand. Sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ces jours de gloire, en ces jours de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour que du jour est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses pour l'éternité. En ces jours de gloire, en ces jours de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour toujours. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Ah, Yesu aza bien bongo te kitoko. Ba bisingai basi bazwe no place. Lupango na Kazadi. Na Kazadi numéro 19 lemba terministo. Lemba terminis il faut batonga. Siko il faut bino moko bolo bato ba olanda bino. Oya koso memnata saki ya sima. Oya kotinda memnata bino mo ifo boloba. Nanya oloba ta na français ta lingala. So boloba nchiluba yo. Bolimbo tonga ndaku te. Allez, nanya oloba isa bato mte malamu. Ne fiske saki ya sima tope ba brique. Allez. Otombo kama msapi mta oloba nani? Nani? Yaka. Viens, Yaka. Oloba mnote.
bozwi de ya parcelle etikali kotonga il faut ne puisque ata tol ata sac ya ciment ata brique ata pe moellon pour la fondation moellon to kayas. Allez, monte ici. Ah, Mati déjà. Comment t'appelles? Mathias. Regarde la caméra. Tu vas parler en français ou bien lingala? Lingala. Ah, ok, ibeta. Obi nini, babi da bo sombi, bo de la parcelle. Et tu quel coton, yo yepsi batu ba olanda biso. Merci. Basombe la biso tol, basombe la so brique pour la tosi sanda kwa na malamu. Bato mtia malamu. Bato mtia malamu basombe la biso tol, brique pour la nda kwa nesila. Merci. Betele maboko. Nani souffle? Nous prenons ici. Ah bien. Tu avais déjà parlé, non? Tu vas ajouter comme ça, regarde la caméra. Voilà. Tu dis quoi? Français ou lingala? Français. Allez-y, tu dis quoi? Je me réponds au nom de Honoré. Je vous demande de nous acheter les ciments, les briques, les chevaux pour construire la maison là-bas. Ici, on va vendre ça. On a déjà vendu. Tu demandes à qui? Aux politiciens, aux hommes d'affaires, aux pasteurs ou bien à qui? Les gens qui ont de bons cœurs. Aux gens de bons cœurs. Ici, on doit quitter. Les bons cœurs. Ici, on a déjà vendu ça. Si vous pouvez nous aider à construire la maison là-bas, pour acheter pour nous les sacs de ciment, les tôles, les briques et les chevrons pour construire là-bas. On peut aller aussi là-bas. Ici, on a déjà vendu ça. Bien parlé de Betele Maboko. Ici, on a déjà vendu. Il y a une parcelle qu'on a trouvée. N'était pas on a casa ibaki déjà ici. Quand on a la photo, il n'y a pas de ceux qui me disent que le gamin va sombre. Mais déjà, basé dans le terrain, et nous sommes en train de faire des constructions. Les babris, le ciment, le chevron, le tôle, le bango, nous sommes sombres de l'éviter. Azak chrétien, d'autres chrétiens. Après ça, on va faire une ligne à prier. Le photo millénaire, il y a des choses qui vont être et pas une abonnement, on va faire les amalamu. Mais d'ailleurs, parce que nous préavis. Voilà, nous c'était, on est dans la fondation Radio Mapinga, on était venu pour notre visite. Moi je vous dis merci et bonne année 2022. Merci. Voilà, on était venu pour le geste d'amour et compassion d'être libre. Chaque chapitre, la religion puis le Saint-Testament de notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voici dans cet orphelinat Eden na Lemba. Kwa besika tela kupona osa geste oyo. Sika chimasi na Nazareth apambola. Na tambo bon de loya Cédric, Tsekele, Trésor Ntingi, Matangi Futa, apambola pasteur David na Belgique, apambola bandeko nyonso batiaki loboko na bango na page oyo. Apote loboko na poche pona okanga Congo. Tout ça puisque geste oyo apambola. Au nom de Saint Jésus-Christ Nazareth notre Dieu. Je vous dis merci tout ça. Awa net 2022 tout ça ba geste boyebele et zamala mingi. Ceux qui opoko ça oyo même pas ko leka pa na biso. Yo mo opoko ko benga na peso pe adresse ton numéro de téléphone. Oye le ko pe bande comme ça les zamala. C'est une façon ya ko zoli pamboli nzamba ozaki sa pamboli parce que les gens plus de santage d'évadir notre Père. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV.